amonika ko sunga koko to pesa bango posa wana ya kosunga mais tant artiste moko zo leka na TV pona ko décourager batu koko azwa kisite koko azwa lisungite parce que tant yo zo bisa batu ke abotika na bino et aba jeune e ba bière na e ba lotoko na e ba diamba na e mais attends est-ce que vous avez contribué à nini na passe à moninga et lelo par exemple par rapport à ngai pende na zaboy malgré Gino là azasuna ngate mais c'est mon ami to utine mo musika lelo na rolingate ata so tozana il souté na yoka Gino là na problème maintenant on comprend était muto basala théâtre na koko a sepela ke koko za liboma au monde ngo ba jeune na e au traité de mbadiamba na e ba whisky bilo wa melaka monta moninga za na passe kotala botala na côté des fautes botala na une solution tant qu'on se rétablir bolaki si ba photo bolaki si ba image tala ndengo uti tala ndengo komi tala ndengo komaki tala ndengo salaki boy mais moi je trouve que lelo en tout cas batu ba excuser ngai na lobango lelo que lelo ba vient na biso penda ya salongo. Vraiment, je ne mange pas mes mots dans la bolimoté. La mignonne. La mignonne. Et Tracy Mbelenga Pro. Pour répéter toujours idéologie dans la Made in Congo on a un monde à TV de Radam sur le Zolo trop d'avance et allez-y comprendre je fais mon travail par rapport à l'actualité donc aujourd'hui je reçois pour vous un grand par rapport à ma solo tout sur la maman qui est des ala donc déjà ça vous dit quelque chose par rapport à donc je reçois pour vous un artiste grand par rapport à Maramba aussi à Lelo. Donc il s'agit bien de l'homme qu'on appelle Fiston Mafinga Di Sai Sai comme fanatique ne va bien par rapport il y a quelques news quelques programmes quelques Maramba est concerné donc Adam Souluzolo a ça déjà moi déplacement pour à recevoir déjà la ligne vraiment tant qui est vraiment maïle zana ngaya vraiment donc au fond d'appel invité na biso Lelo président Bovanda. Merci. Allez-y comprendre. Le moment déjà, notre invité d'aujourd'hui, il s'agit bien de Fiston Mafinga Sai Sai Oyo Tozana et Lelo Solana et Mamke pour la première fois dans l'émission Nangai Oyo Yakoto Yakunate mais Oyo Yakoto donc Lelo Nazana président Sai Sai. Un bon matin, président Sai Sai. Ouais. Un bon matin avec le président Saïssaï Nandenga Erakine, un bon midi par rapport à la Chine, un bon Soginini par rapport à la Canada, le Wanet Baleja Chimanga, la gardienne. Donc voilà quoi. Donc vraiment pour un respect, pour un honneur, il y a bateau, Baolanda Biso, Basali Biso. Parce que au moins il y a une minute mingi ya kota les ali mingi ya kota les ali ya ba sorti tout encore internet ils ont monté le roi net télévision ba diriger mais internet ils ont deux diriger yango veut dire on a lingina mona makamba mabe obeti makambo mabe bimikr on a mona makambo bien au quotidien ba makambo bien on a ina mona buzoba on a ina mona bolingo on a ina mona kokabwana on a ina mona bato ba kufi na machette donc mingi ya kota les an internet mais ba préféré batala ya malamu au biso to solo la lelo donc vraiment na respect wana na bolingo wana na pesi bino batu nyonso bolanda biso ba grand merci vraiment nzambe nanga oyo alogotanga esika alogotanga azokende nanga esika okende nanga donc na minute tozana ba côté oh posa mai Moïse olongoli biso kuna siko tokomi ya mai libangaka kok mai bimi donc to perdre espoir te donc on est ensemble donc bah merci Nabino parce que bondimi déjà Rolanda na osala effort na façon na ya ko répondre na façon na ya ko solola que mission oyo décevoir binoté voilà merci Nabi ke Nancy Waka salon hop depuis London moto osala ba tout côté on a ba coiffure moko don habité quoi la fille qui coiffe les stars
ACP déjà tant on a déjà président Mafinga Saïsaï donc vous avez décidé la question les lopena au CPLato Yambayo local la fiston Saïsaïté na autre facette na comprendre question au CPLa les loto Yambayo local la Saïsaïté to Yambo quand même local la fiston Oyo aza père de famille en dehors ya makambo oyo bato bayebi que c'est artiste et comédien mais en dehors ya musala ya comédie oyo osalaka o pe bato bakoki ko découvrir que non à part comédie à part oyo omonaka saïsaï asalaka pe boye boye ta musala pe na musala mususu ta musala aza pe na cop aza pe na donc ndenge vivaka en dehors ya TV. Oui, yondo za journaliste yondo za na conception et émission na yo ngalo bango tant on a se disponibiliser déjà pour na moto donc veut dire naza ko asimenios oyo moto rotunanga oyo moto rosolola nanga veut dire lokola ngamo na lukaki kozala disponible donc naza la ndp disponible na nyonso quoi. Voilà. Merci président. Première question nanga bato batala rayo balinga pe baye ba quand même biographie à Fiston Saïsaï aze kolonini jour a fête anniversaire ne quand a priaka wapi en fait famille naie tout biographie à Saïsaï so bato bako découvrir vraiment état star na bango. Saïsaï naza mwana na botami d'une famille chrétienne et famille Mafinga donc bato tukola na bango bayebi famille Mafinga eza famille nini Saïsaï na tangi na collège Saint-Georges na Kintambo bana première primaire ti deuxième secondaire Saïsaï okende na ITP Batela place au Saïsaï tangi construction nzambe ka ndenga bongisa makambo na ye aujourd'hui toujours ça la moi un pas côté à théâtre Saïsaï a bandi théâtre na ba V12 ba Pakaloui ba Ginola na Kitambo na ba groupe na biso d'abord ya Mike et puis toyo ça la groupe moi ya paroisse Saint-François Bagaza et pas ikani en 1997 président Nangai on a bien un président éternel Marska Diombo que je respecte beaucoup jusqu'aujourd'hui avec zo groupe na biso wana et puis à commissi yango groupe théâtral Kadiombo dans l'an 2000 Saïsaï au sala groupe Saïsaï na bandaki yango na na ba V12 Pakaloui pe yaki koya moko et puis lelo mutu na mutu au sala oyo akoyi ko sala na ba Ginola na ba tout on a commencé le groupe Saïsaï ensemble. Ben, aujourd'hui, ça fait 16 ans que Saïsaï Azali, propriétaire, il y a un groupe Moboy Oyo, évolution dans le bat bayebi et si qui bandana 1, nandengizo kendina 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà. Peut-être n'a quoi évolué sous un élargi mouké. Naza marié à Madame Vérongiaba, à Nabana, donc voilà. Combien d'enfants? On a 7 enfants. Ça fête son anniversaire quand? Le 30 juin. Le 30 juin. Moi, il est trop tcha-tcha. Non, je suis trop tcha-tcha. Donc voilà quoi. Ça pour Nabota Majo. Ça, il est déjà quel comportement, quel caractère? So, ça va critiquer que non ça c'est gentil, ça orgueilleux, ça humble. En fait, yo mo ça de quel genre de comportement ou caractère? Star, talentueux, intelligent, sage, simple. Colérique t'aimais, au te bien à rigueur. Rigueur. Ya ça monte rigueur. Rebi lelo, ça. Oh ça a été. Oh ça a été. Mais on préfère question au tenga mona répondre parce que on peut pas répondre na bateau
oyo batu bamona rapona yo parce que ngana na misu ya komona oyo na omona mais misu nanga emona ka misu nanga te vous monde donc moi que nazala devant miroir donc oyo na lobi wana ya muke mais na préféré micro na yo nde soki etamboli et tout na batu bomona ça c'est ndenge nini façon parce que yo komona lo musu rigueur mais mutu musu amoni yango colérique okomona lo musu vérité mais mutu musu amoni yango impolitesse okomona lo musu respect mutu musu amoni yango yuma okomona lo musu propreté mais mutu musu amoni yango exagéré olingi donc bachelo propre ti nanja tcha trop tcha monsieur Maboutani bana nga monsieur André Maboutani. Pourquoi André Maboutani? C'est là ce que yo ka bango mo obi tangu to bana okola ba père na biso ezaki on a bana ba pesi kombo jango asumba na nganda mkomsu na vanda biscuit tellement na linga mambo za na moi propre ordre nazaka so na kanisa likambo fo likambo wana se réaliser ba petit ba pesa kombo monsieur André Maboutani c'est qu'on a kotaka André Maboutani benga petit André Maboutani c'est qui? Oh André Maboutani yana benga na mo expliquer pour ba msuba de Johannes donc allez-y comprendre tout ça, une surprise vraiment à Johannes. Ça la vie sur moi et l'autre par rapport à papa André Maboutani. Natika la rue André Maboutani. Petit papa ça pena comme André Maboutani. Mutu moko boy sera le bien ça le camp. Il faut le casser la ngwa réaliser ngwa ça na bien. Explication on habite sur nos espèces en bien. Bango moko ba expliquer en bien. Donc bango moko ba expliquer en bien. Oyo kande bango moko ba expliquer. Donc, Johannes, viens. Pourquoi tu enlèves l'autre? Johannes, oh, donc deuxième dans ma petite tout. Pose-lui la question. Johannes, bonjour. Bonjour. Papa nous a dit que non, tu lui as surnommé le nom de André Maboutani. En fait, explique-nous qu'est-ce que signifie André Maboutani. Bon, André Maboutani, c'est une personne imaginaire, un blanc. Lui, s'il veut obtenir cette chose-là, il doit l'obtenir. S'il ne veut pas de cette chose-là, il ne va pas l'avoir. C'est ça la signification de André Maboutani. Il est imaginaire. Il est imaginaire. Ça va. Ok, merci, Johannes. André Maboutani, notre papa c'est comme Rocky. Commando, par rapport à film bataille, mais bango ba créer mutumo ba imaginaire za mundele. Mais ana komba batu mwindo. André Maboutani. Ozo comprendre. C'est quoi une explication là. Donc mutumo boye soki alingi à obtenir likambo moko boye. Il faut obtenir en haut. Soki alingi azwa payer car. Soki vraiment alingi en haut. Il faut ça là. Soki alingi ba flair, soki alingi et le koboy do bango ba penga mo monsieur André Maboutani. Existe ça na été. Existe c'est une personne imaginaire. Imaginaire, c'est un blanc. Mais na kombo ba tu. Voilà mon Congo te wana. Donc voilà. Vraiment il y a une question qui m'arrive par rapport à ton amoni Johannes Awa. Johannes. Jean. Ouais. La langue latin. Ok, ko obtenir na komba batuka po yoza André. Johannes. André Maboutani ye latin. Merci. Nalinga ki pe question pena batu pe balinga pe ba bango ba comprendre papa célèbre et papa pe amemi bana na célébrité so totali la plupart ya bana na yo 60% baza pe na monde ya célébrité. Un papa célèbre qui gère ses enfants aussi célèbres. Pour banana ba combo déjà na kolega ko yo papa Hermon boy. Pour ba petwa ba leki na succès wana fona ibisao. L'enfant le plus populaire de la République démocratique du Congo, c'est l'enfant de Saïsaï. Mais aleki na succès ndima enano po yo ndima ka batu. Yo ndima ka batu te mais yo petwa na leki yo, petwa na leki yo. Par rapport à bon ce qui nous tape sur rôle pour jouer en bien battu babeti maboko
ils en ont ma bête. Donc bato balekaka biso eza bato baka na nsima caméra c'est ça nakolobango te ke nakoteka na pouvoir bongo te petit aleki ndenge te mais au moins na niveau bana aleki bana tout na minute on a gaz oyebi petit wana azaka biloko nemo akoleka na veni mo mutu kaka teleka tyeka fibo donc ekei donc sikoyo babiloko no wana etikala bon sikoyo bacréateur bafibo wana donc ezaka père na ye donc moni balifanto bawana bamayele baotanga eloko nga nalakisa bango kaka eza kaka nayebisa bango kozala célèbre oza na droit ya erreur te veut dire il faut na chic moi monsieur ezalaka yo te veut dire yango wana nde elakisaka sikoke moto vraiment aza célèbre ya solo ekoma défaut te ke kozala poza na succès okomi neti ke okomi zoba na classe okomi neti ozoyeba susu te ils ont eu cette chance là ya kozala na papa mo oyo ye mo aza célèbre ntango azopesa bango makambo baosala rendre bango aussi célèbre lokwa nga na maîtrise ya volant wana ya célébrité donc nayebi ke naolakisa mpe bana ndeni bakumba yango voilà lelo totali mpe tomoni basport mpe ezoleka baaffiche ya mwasi j'oublie le nom ya mwasi ya mokolo Priscilla ana age nini Priscilla aza na 13 ans elle a encore 13 ans azokokisa 13 ans elle est encore mineure, hein, en quelque sorte. Mais les Tomoni a organisé pique-nique, quelque chose comme ça. Aux au courant, non? Et c'est les gars, on peut te dire, petite, Azabanat na fin de vacances na bango. Déjà, c'est pas les lotos de la raté que. Imagine-toi, ou imaginez-vous, bateau Bolanda Bissole, na minute, ok. Les longs de ça, ils sont comme comédien. Donc, il fallait que si quoi, pour commencer ça, ils sont là, les lots. Donc, ce qu'on a dit, 24 ans na théâtre. Donc, il fallait que la sauce 24 ans pour commencer les lots. Vous comprenez? Les lots, et ça, le plaisir que beaucoup de monde en a. Déjà na ba âge moko boye azo sala déjà na makanisi moko boye omoni aujourd'hui ngai o na solo na yo c'est à 10 ans na 10 ans ndepe na ke ça a préparé te na 10 ans déjà to jouer na ba V12 que to kendaka déjà répétition qu'on a ba 10 ans on comprend donc na ba 10 ans on a déjà faux mon na siko que lelo ça fait 24 ans que je suis dans le théâtre. Bah tout le monde se koyo. Bah on a dit que mais ça c'est un peu azane pe mutabaka la mingi te. Déjà 24 ans dans le théâtre ndeni. Omoni. Donc pour na banda qui en peu avant. Donc eza mabete bana na ba âge na ba âge okuta eza mikolo. Na 13 ans déjà na poto na ba États-Unis moi on a déjà créé déjà les réseaux sociaux na na ba 12 ans déjà na ba développement les lomba mayelo ba to ba ko lana asali pe Facebook na ye ozomon na ba oh ba téléphone muso to mona awa muto fingo oh téléphone nini on dirait devoir bana ya bana 3e primaire na Chine on dirait téléphone mo be bana 3e primaire ba sali yango omoni donc c'est pour dire que ba ola sabino déjà que technologie na ba mboka baninga mayele les a déjà avancé donc yango no moni ça, je suis fier aujourd'hui avant que banana pe babandango avant le longa ça c'est nazala peut-être kolunate pour nazala peut-être na leki na banzela mo ba ya ba ki enquêter ce qui bandeni c'est parce que nazaki déjà na objectif moko avant parce que ozotala ngamuto na bulana comme star amnene ba mona ngasuna les chètes même à tous anzala mais le grand esprit nous a déjà au rosa la star et qui sont déjà babilo moi mike ba makolungulu mo inutile ba torse ni mo à l'occasion de rien au moni donc voilà ngai petite a organisé petite sœur moi ma fille a organisé soirée pyjama na plus elo et ça na plaisir na lolenge na et compliqué ko tuna batu muso mael ole batala pe que moi na organisé
eloko à sa manière na kibomwana na enyoso na banini nyoso par rapport ya makanisi ne ba misusu ba komi corriger. Vous comprenez? Ah yo, ba biso ka soirée pyjama bandaka 15h. Nana biso ka basala soirée pyjama autour à piscine. Nana biso ka boye. Mais nga pe na tika pe. Sans que na condamné na yeba na pourquoi nga banango 15h. Mais les nezani na sala ngo liboso piscine na ba. Na moni yango pe ton aye mona ngo pe. Donc ndenge pe salamaki et salami pe na ba ndenge wana eleki nango pe bien. Donc pour nga ezalaki na moni loko mona organisé. Alors efflater nga sikoyo que lelo na bana Azmak aza acteur des gars bana tout ba jouer bien mais quand il y a na bango kimi kota production qui jouer comme la production mais déjà il là que ça déjà tant organisé et ça déjà et bandeli ya kozana mayela ko produire il y a ça ko organiser ça ba risque belende ti ba biloko ba tout autour ba piscine na ba retomber mo yaka au Gérardde o yoki moi eloko mo ça maki moi na organiser qui mais moi incident malheureusement heureusement et ça la marité mais eloko mo salami étape papa responsable pour question n'est au Gérardde déjà responsable à la raté incident ça la mabongo ya lo apé sa makanisi déjà du fait que n'ebe que moi na organiser eloko na e biso ba parents il fallait to chamisu et surtout qu'ils aient n'importe qui aya parce que mon monde dans les autres kende ils le mot des gens entre bango na bango ba cousine moi na grand-père moi na oncle moi na moto solo bien bato to yebi vraiment que to yebani ba éducation to yebani ba valeur ba respect moto akoza na makanisi na yote na mutu par rapport ya motema mabe ya makambo bato ba komi nango lelo donc voilà, tout ça qui vraiment on a pour qu'on éveille na bango, vraiment il est bien. Merci. Ça est pour nous éclaircir à propos de la production il y a moi na soirée pyjama et ça là qui bien mais bana ba koti na monde papa na monde et tu as pour sa maman. Mère a déjà peine na kati monde parce que na kati monde ils abattent sur ba héros de l'homme bazali moni potam su po ba jouer tam su mère na ba muta la tsara bango to azo travailler pe na côté décoration ba make-up je veux dire yem ta tche bango ma poudre te na mona publicité wala ta polo asa la boy je veux dire asa de na kati ya cop maintenant zo mona na te donc voilà quoi. Merci, merci Président, merci Double L La Rose depuis Paris, Yulia Samba Panache et Pot de Fleurs de Paris. Les Solomon résobé tamapé, batope batunenga na tuna yango pe babi. Bozo la yona chaka Congo nani oyo akenaki kokanga kokodio ko yo monaki na beach, chaka Congo ba monaki je crois ba kota ba campus kuna boye. Ça c'est lobby et akanga qui na beach. En fait tout éclaircir na no bato ba otala biso à travers l'Enga Congo nani oyo akangaki mutaliboso tango kokodio ko zai problème muto akangaki est-ce que kokanga kokodio ko mutaliboso to mutami balé eza ndeba opeso titre Croix Rouge ba opesa yo au comité UNICEF je ne crois pas moni ba journaliste beaucoup minde tellement ba émission beaucoup mieux belé ba question ni so fo watu na moto bosi botuni tunyango ya tuni ndambo ba question esili tera côté beaucoup mi mabiso nani akanga kokodio ko mutaliboso mais moi je crois que tant on a kanga kokodio ko wana kutu shaka kutu ayebi na nteke kokodio ko akomi liboma ozomon lelo ve shaka zo bunda pona ya koko vraiment en tout cas batu oyo bazaka pena na souci ya batu vraiment netingai je soutiens chaque Congo pour la musala qui toka osala kolanda kokodio koko ya awa nyoso kokoko ça ito sala boye venem to comme na niveau boye sala boye sala be mon donc ngala olobaka ke c'est important nana kanga ki liboso mais o ngana yebi tango liboma neza na bandeli tango mutu e bouger ngam tanzwaka na beach na zongi na RTNC. Donc tant que comme ko masco ndenge komi baboye nde ba ve chaque temps ba comprendre ba koti ba comment aider ba comment ça ba makambo bébé
Donc voilà ça. Bato bazo ignorango total qui peut président Massa Salobi et Zaba Genaye bazo ignorer que Zaba monte yo moto viva qui est yo moto mona qui est est-ce que normalement vraiment barambo yo Massa Salobi qui est za lukuta azo Zaba Genaye pour na yo moto mona qui no vanda au comprenez que ni temps moni kokodio. Bon, en tout cas au moni ezama B hein eza mabe ba biloko ndengo wana moni na vie moni bato ebele nzambe akomocha bango na kotanga komona ngate po mabele ki acha bango kotanga komona ngate so bando sambela nzambe te otanga su komona ngai na makambo to sala na yo kotanga komona ngai ça veut dire motema mabele ki biso ba ya koko totala bango na TV total bango na TV mais nga lelo osala nga pasi que lelo par exemple par rapport ya ngai pende na zaboy malgré Gino là azara suna nga te mais c'est mon ami to utine mo musika lelo na kolinga te ata so tozana il souté na yo ka Gino là na problème maintenant on comprend te mutu obasala théâtre na koko a sepela ke koko azali boma au monde ngo ba jeune na ye au traité de mbadiamba na ye ba whisky bilo melaka moi moninga za na pasi kotala botala na côté de faute botala na solution tant ko se rétablir bolakisi ba photo bolakisi ba image tala ndengo uti tala ndengo komi tala ndengo komaki tala ndengo sala kiboye mais moi je trouve que lelo en tout cas batu ba excuser ngai na lobango lelo que lelo ba ve na biso penda ya salongo vraiment je mange pas mes mots bana bolingote ngana moni yango lelo mutu oyo akufi mutu oyo ase akweleli likama ba consola kana ba bakisaka ye pasité vous comprenez parce que lelo mbele zake mukio sa ya zanango mukio Adam soza nango mukio mama mo waza peut-être na poto awolanda biso batu bayebi kisi ya ba traiter la batu mutu combien ça coûte batu nyoso bawolanda biso wana oyo amonika ko sunga koko to pesa bango posa wana ya kosunga mais tant artiste moko zo le kana TV pona ko décourager batu Pourquoi je qui cité? Pourquoi je les sungité? Parce que tant que je suis battu, aboti kanabino, et aba jenae, ba bière nae, ba lotoko nae, ba diamba nae. Mais attends, est-ce que vous avez contribué na nini na passe à moninga? Parce que tout ça ba humain. Nana yeba ke koko dioko un jour mutu eko déranger. Yo po yebi loko eko déranger au lobité. Au monde dans la vie, en tout cas, il faut battre bas dans la bolime. Et on a mon temps bolime, nous avons moins peu bon, on a peu fruit, peu à moussalango et aux alati. Donc voilà quoi. Merci, c'est trop fort que mon participation dans le Marambo et au lobby. Ça vient du cœur, Bandeko groupe Salongo. C'est votre frère. Binogut Bovananaye, Osane, Bamsalamoko, plus que président Saï Saïboé. Mais tant déjà, bon, tout sur la mine, président Saï Saï. Ming Moussa na yo wana ezaki na ka parenthèse to fond la moké mais bato ba comprendre les soucis aux anango maintenant étant que ça c'est pour na yo par na yo ni apport na yo pour na problème ya vie coco et puis toujours pe matanga msusu na bité so yebi yango ya Bombas ya les Tumao ya auto tika biso est-ce que vous avez informé Bombas wa mukuse ah bon yo m'te informé ngango ça fait déjà 4 jours, le programme n'a pas été un cœur. Et tout ce choc en pleine émission, Bombas. Bon, groupe Toumao Courage. Courage à tous les artistes et comédiens. Corporation Abichop Mobimbao, Toto Joalisou sur Matanga. Puis voilà quoi. Et puis pour Yakoko. Tobe Tambunda, Boyo Keolela.
monde obeta boyoka toyebi que toyebi déjà nini osama déjà dans ton lobby vraiment c'était un plaisir pour moi ya koyamba yo par rapport à Moussala par rapport à Mamboto Soli vraiment si vous avez un message particulier à annoncer to ya koyebisa ba bandeko ba otala à travers le monde na www.elengacongo.com caméra zana micro yango yo message na yo ezani message na ezali beaucoup plus moni pardon Jida so batu bayinae ka pona ateka ezute mais batu bayinae pe pona il a été prévenu. Vous comprenez? Moni so mutabi so ke oyiba moyibi kaka eza double ya mabe ke mutu babi so ke te oyiba te mayibi. Et là, Jida Sala, et le col à quel soubanamiro, bakoma, et pekisami ko soubanamiro. Devait dire, oh, teka, mouto, si babisio ke bak, si bakomelio ke, oh, teka. Moteki kaka. Ndepe, mokili. Ndenge tozali awa. Biso pe tozala prévenu. Qu'il y aura un fin. Et bah, la kisi biso, babilembo ya suka wana. Devait dire, batu barbando inana. Batu babando fingana boye bani kutuna mutute pour la première fois bo monana oh penza telongi batu babando katana na bambeli batu bako sila lokumu ya nzoto mais po ani ndeko ozolandanga ozalaki déjà prévenu na kati na tango suka ke batu boyina yo lingo kota na kati ya batu wana yo lingo kota na kati ya batu wana bako kata machete yo possible chete batu bako sona inutilement yo po lingo bando sona inutilement peut-être message nangeza ke bilemba fin du monde de ces bandits mais cause à la victime ya bilembo wana te parce que on a été déjà prévenu averti donc bolingo régner na monde bolingo régner na monde muto na kanda François Hollande mais abomi batu na aéroport bato bona bango kanda moko vous comprenez muto na kanda Obama momomi obomi batu na Stade de France nana biso ke bato obomi na Stade de France wana bozaki na bango kanda moko te Obama o sepeli te ne baboma Kadhafi obomi batu na restaurant nana biso ke bato ebomi na restaurant bango pe basepela na liwa Kadhafi tala mokili sike komi osepela na sai c'était là ta bombe yamba sai c'est beaucoup fana yo sepela na sai c'était que là ta bombe okufana vidéo osali donc bolingo rené na monde to lingana tozala na respect o tokola na yango. Je crois que message de mon cœur, c'est ça. Voilà. Merci. Touti na moko touti pena na obinga na théâtre expression ya pas ya mawana ya pena to la tarawana. Maintenant tout c'est comment moké état ça c'est comment on a déjà un bon homme, un bel homme, un beau gars mais ndenge baby sa longi wana ndenge komaka na expression na wana bato pe o bauti kolanda yo tingana bakaka ilo mona suka ko sika pena bobombango bobomba bapandi na bino parce que le temps na tourner film nanga na komi menacer na nzela na komi pena menacer pour ba fanatique à théâtre babisai OK na so likolo to yebi mais bongo wana pe ata moko to zongo nan tala na ba bongo na o ba bongo na yo luka bongo moko nalinga mamba boye Patrick Dedeka yo kango Patrick Dedeka Dedeka nalinga mamba boye Dedeka yo kango po ye na sepela so azo yo makambo donc na komi menacer na nzela bato abi non ça toyebi ke retourner nos films
On a besoin de me théâtre likolo. Mais tala na babongo bongo na yo, lukata bongo bongo moko tela biso. Na ba ata toyebi ke ozana souci wana to théâtre mata. Mais tous en impatient. Babongo bongo wana pe tolingango. Tala luka fungula babongo bongo no. Luka bongo bongo moko tela biso bongo bongo kaka. Bayoka. Yango wana natalaki na oya kozwa lisheti mukomusu na nzela yo biso toye biso sala biso bongo bongo zo bude ke ozoka siko ekombela message bena monde pena ke yo komo laksa nini biso to seka sute po na yo biso atotindaki yo bon babatu yo po bien que batu bazo réclamer monde entier même bato balanda na poto babi ke batu tout est comme ka sai nini na comprendre siko ke na ba comédien na komi menacer na tire ba phénomène ba vie de loin o ko ba menace vie de loin menacer ngai yo ebite ga ta biso to sexa mais yo ndo sexa biso boni boy ko sai ba bondela yo e komi nini yango nde natali na ba bongo bongo nanga bazo na mo bongo bongo mo me osala na ebite nene osala bientôt là to bandi déjà répétition ya bongo bongo moko to betela bino lo mo be sai dans Maleki Makinda na tamwa sikindo bika théâtre c'est comment tu t'anango Maleki Makinda ema etamwa sikindo bika bango de bauta kisangani bayakini donc so bazuli bino papa et sili Nabisio Maleki Makinda nata mwasi kindobika et y a deux mères moboy donc deux mères wana ba mystique bolandango ezana ba histoire ebele ezana makambo ebele na kati donc ba to ba la patient bolanda pena Maleki Makinda nata mwasi kindobika bon ba so ba continue à venir. Moi bien ba mère ba komo côté ba père na lupango Paul ovandele na nini kota lupango baza mystique na kati ya théâtre ona to apena Vekinkanda yalingaka ba sama bala abandana mai na ozo mai Vekinkanda ali. Donc voilà. Merci président. Aussi Sanabiso, monde de la fin. Pour la que monde de la fin, il y a un appel si bambote. Monde de la fin, c'est comme un ming bambote. Il y a Willy Moucheni, code Amboka 00243. Et na bosanité un Canadien de moins au Canada, un Congolais de plus au Congo, il y a King Makiadi. Na pesi mbote na maman Edwige, maman ya bana. Je veux dire maman azokamba biso motema ya papa na biso MD donc voilà quoi na balifanto tout na minute bana ma vero na Dubaï je veux dire bana ba Dubaï ba tambola donc na pesi on va bon séjour ici kabali na pesi ba merci ebele na batunyo so ba soutenir ça quand on entend loba ya Willy etoka ya ba ya Willy merci ya Willy motema ya maman jolie etoka balifanto tout ba bureau tout ba tutu na ozela kaka publicité ya usine na biso ya manteka na mafuta donc wana pena so mutu muso asala yango ngana osala ngo feleka pona na laksaka mutu wana ke isaki boulot na ngai cop na ngai donc voilà. Et puis, on a un grand merci. Igor Balou, la beauté plus l'argent. On a besoin de papi kake la foudre. Merci président pour l'opportunité. Nathalie montre. Vous arrivez un grand matin, mais tout soli quand même. Un grand merci. Na maman Véro, na Musika, na Banatou, na Dubaï.
bon séjour côté kuna donc toyi ku ta la père na tongo yozate mais père aussi la biso kamo elo na biso ndeza la rara yemoko donc père osala Merci, Président, pour Nayango déjà. Moi, je crois que ça est fini pour aujourd'hui. J'ai reçu pour vous l'artiste président Fiston Mafinga Di, Saï, qui était notre invité d'aujourd'hui. Merci, Nabino Nosobotalibiso, Succès Kasongo, depuis Mikile, Babi Thierry Finite, Napesio Mbote, Rite Katondi Lubanzadio, Irene Kidiamake, c'est Ansulozolo. Vient José de Londres, Mike La Duchesse, Igor 2 minutes, Meta Pinga, Bandero Tuboza, qu'on a vraiment Hervé Aurore Majestic, Mbote Belé, vraiment, Yabino Vomé Rataté, Balobi, double L, Lula Rose depuis Paris, mes condoléances, Koko Akei. Et puis, vraiment, la télé m'a vraiment posé ça à Bisso Pena bien. La monnaie de sous Yulia Samba Panache Pot de Fleurs de Paris, la monnaie de sous vraiment, Joël La Fleur, maman, Jonathan Diatabao. Rite Kimanga Beauté fait la dire merci image. Sarah Chikita la Choco. Na pesi Mbote, na pesi Gracia Kwanza de la part de Rachidi Mayele, notre caméraman. Tracy Mbelenga Pro la même magie qui a Glody Diasuka, www.elengakongo.com. Na pesi Lisusu. Vient na biso la news des stars. Mbote na pesi Lisusu. Mutu na biso ya la bouche autorisé Mbote. Ngabe na boya rando kwa na sala mabete. Non ça ka musala na ngadam suluzolo ndenge zala kaka donc ya loba mingi ezate musala kaka eleka makamu nyonso na ebele Dede Matende depuis London oyebi mambo yo ndenge sala mabiso vraiment princesse Buchi Mochiri Bara depuis London na pesio pena bambote belé na silisi na nga vraiment émission oyo tout ça là toujours abonné na www.elengakongo Adam suluzolo mwana suka nzambe. Par rapport à Betelina système DG, Adam Azalanae, un problème à Mototé. Goga, Rihanna, Yoyebika Kador, Rihanna, Goga, Balobi, Suka, Géraldine, na Pession Mbote, na Moni Soussou. Vous avez tellement belé, vous avez belé ici le Conga, na Pession Mbote, et puis na Pession Soussou, Mbote n'a vraiment, na Malolo, Loris et la Congoli, à Malolo, Balobi, Amanda, la Duchesse. Mbote de Luxembourg et puis Amanda Feza la pession Mbote na six nanga abonnement toujours Made in Congo Adam Suluzolo tous abonnés à la www.elengakongo et puis téléchargement gratuit sur Android local la application Bicap. Merci na yo Rachidi Maye le micro no yango yo voilà six nanga merci. Salanda tozoloko ta papier Elenga Congo Glody Diasuka la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga Pro